Bato basalinga boye, ce sont des artistes et comédiens nayebi bango pe mesdames et messieurs. Et ça nga passe kota la vidéo wana, j'espère que bino pe la bandaku et ça ki bino passe komona ndenge ndeko na ngai buibui azali ko déplorer moto achila asali makambo wana. Ozo bwa kele mutu maladi, ochele mutu poison, bwa kele mutu mbasu, yozo kanisa nini, tio vandi, ozo kanisa kasi nini. Tango sali bongo vandi, ozo kanisa nini, ozo pela bandeko, ozo parent, ozo na mwasi, ozo na mobali, ozo na bana, ozo na famille. Silence, ba artiste comédien boa méchant. Le bata bokechwa yambo. Boza ba méchant, boza batu akanda makasi, pe boa batu akanda mokuse. Kotika ndeko na biso buibui azo souffrir miso zo monate bo vandi bo sata recherche moko te bozo lukata solution te pour un artiste musicien et artiste comédien pardon ya bui eza pasi mingi tande bo sali vidéo le bolinga ti boko ti c'est ma belle mais grâce à Nzambe à peu près 7 fois empoisonné na bambasu mais azo vivre toujours na ngolo Nzambe. Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte tout sala ne makam abonné massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne à mon master mo ça la émission trop bien Yannick Wenge la Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam sala ne makam. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Vous êtes connectés sur Kin France Télévision, meilleure chaîne d'actualité. La télévision number one, la chaîne qui vous informe à chaque moment, parce que vous informer, c'est notre souci majeur avec cette émission, Jeep à vérité, présentée par le vôtre Yannick Wenge, Moto Oyo, Atonda Nakatina Kibonzambe. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission, Jeep à vérité, émission à Congolais, émission à population, émission à diaspora, émission au Batarango, Bazaratina, fin fond, Wapi, na monde entier, na Bakwanyoso, all de Kona. Au Congolais azalaka na kona nyonso ya mokili balandaka biso na kati ya émission oyo Jeep ya vérité wabino motatona kibonzambe so plaisir o wapi ya oyebake bozalaka tellement ebele botalaka biso soko sabona na ntemba liboso kutana biso na bike soko sabone wana elo moko ezanga na vie na ote cliquez place à remis s'abonner aimer partager commenter et ça la biso malamu mingi mesdames demoiselles et messieurs aujourd'hui tu es toujours na déplore, chers téléspectateurs, tu es déplorer nini, déplorer comportement aux oleka na kati ya artiste na biso, mesdames et messieurs, artiste comédien, tu peux artiste musicien. Naza na des sujets oyo na ye poto so la mokolo alelo. Chers téléspectateurs, na koloba sujet mibali. Sujet liboso na koloba sur artiste comédien ndenge comportement, c'est un comportement bon bazali ko tambusa musa na bango kubwaka na bambasu kubwaka na bamaladi kubwaka na bamaladi ndenge na ndenge ko simba bakisi pona musa na bango ekendi na kozongisa na tanga bavie masumu na kozongisa na tanga bavie na biso ya kalawana bavenga lufa bavie na biso bakwedi. Chers téléspectateurs, après bango na obeta li solo ya ba musicien. Robeta litsola ba musicien parce que ba musicien baza moko oyo bazo pesa ba teka image ya mboka na Congo libanda ya mboka. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, na otalaki image ya buibui na passage na ye na émission ya ndeko nanga un frère congolais Amisi leader na PC Mbote. Bon séjour à Kinshasa ayebisanga Yannick Wenge na zana nawa na ko kende kala mingi te benazana na Kinshasa toto sola mikoti ko leka leader Amisi apesi Mbote natali vidéo wana émission ne sala nga pasi komona vidéo ya buibui ndenga zo déplorer malgré elle avait invité ya kotanga bakombo ya bato basali ya za la bongo eza pasi mingi komona
mutu moko aye po akata vie ya muninga eza pasi komona songolo alinga kata vie ya pakala. Mesdames et messieurs, buibu ya sali yo nini esalanga pasi koyoka ndenge azoloba keno bato basalinga boye bazaka na théâtre baza baartiste comédien en plus nayebi bango bato oyo basalinga boye ce sont des artistes comédiens nayebi bango pe. Mesdames et messieurs, esalinga pasi kotala video wana. J'espère que bino pe la bandaku esalaki bino pasi komona ndenge ndeko na ngai buibui azali ko déplorer mutu achila asali makambo wana. Ozobwakeli mutu maladi, ocheli mutu poison, bwakeli mutu mbasu, yozo kanisa nini? Tio vandi, ozo kanisa kasi nini? Tango sali bongo vandi, ozo kanisa nini? Ozo pela bandeko, ozo parent, ozo na mwasi, ozo na mobali, ozo na bana, ozo na famille, ondimi oboma moninga. Parfois pour na rôle yazo jouer, oboma moninga pour comme un succès, oboma moninga parce que a jouer ka rôle mo ba pesa ka malamu. Yo kanisa otikala libende na mokili. Eza ndenge oyo kanisi. Eza pasi mingi kotala ndeko nanga buibui komona nenga kolela. Personnellement nazaki chez pas na bango. Quand j'étais venu à Kinshasa, nalinga na mona buibui. Et grâce à papa Koba memenga tie pa buibui, nakutana buibui par rapport à makamuna biso privé oyo to zaki nango esenga ki pete nabimisa caméra wana mais na meke mpe ko so wana buibui na yokiye ça qui nga passi. Mesdames et messieurs, ça qui nga passi parce que ba séjour na biso zo continuer toujours na Kinshasa to za wana to sala be mission to pesa be formation to luka to ba ndenge nini to ko sala parce que bit ya Kin France eza ngwana to kiti sur terrain et voir comment la population vivre. Tout le monde ndenge nini biso par na biso Kin France na population zanini. J'avais de larmes aux yeux comme on a buibui ndenga ko expliquer nga makambo wana na ndenga ko reconfirmer en na émission. Aza muta théâtre asali bongo o abwakele maladi ya misu abomi ye misu malamu ke no bongisa. Pasi comme on a silence ya ba artiste comédien comme on a buibu ya jouana bato ebele a jouana ba artiste comédien belé mais buibu ya zana ndaku aza maladi mais bato ba garder silence ba artiste comédien bo méchant le bata bokechwa yambo boza ba méchant boza bato akanda makasi pe bo bato akanda mokuse kotika ndeko na biso buibui azo souffrir miso zo monate bo vandi bo sata recherche moko te bozo lukata solution te pour un artiste musicien et artiste comédien pardon ya bui eza pasi mingi tande bo sali vidéo le bolinga ti boko ti c'est mabele mais grâce à Nzambe à peu près 7 fois empoisonné na bambasu mais azo vivre toujours na ngolo Nzambe. Pourquoi koboma na bino na tanga bangalufa vena biso bangalufa to mona makambo te ba groupe salongo to mona ngote avant YouTube ya to mona ba biloko te et tant YouTube ye nde bo komi ko welela ko koma ba boss ko wela ko voyager bozo wela za ba Dubai na ba France de sala bino bongo po bokasa ka baninga mususu. Ça passe, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, le lendemain on appelle les solo les sous il y a fait rigola musique à biso musique actuelle musique à mboka na biso Congo na ko beta li solo a fait rigola li solo a yu arena o na moni ndenge ko kendele façon ndenge ko kendele biso Kin France tozana pour ko soutenir ba artiste na biso o ba sala musala malamu tozala ka sur pour na songolote te be pour na pakalate Kin France télévision au milieu du village et te soutenaka batu nyonso basala musala ba on ndenga malamu faire rigola façon ko saila musala na ye ezokende bien mankyo na ezara pas faire rigola te faire rigola ça la musique na sincérité a trikaka musique te to pas ko triquer voix te to ala ki sarabatu te ke yende azana 45 concerts na France to pe États-Unis na mwa moko faire rigola tika la sango batute to kutana
tout le monde a fait arrêter na la orgueil, c'est mon orgueillé. Tout le monde est arrogant. Tout le monde a un côté. Papa va faire la musana kimia, abeta biso musique kitoko. You arena na ekolobelango parce que na comprendre que et continue mitu ba congolais, puis il y a aussi des congolais au bazo zelango maboko polele, batu basombi ba billet déjà. Batu babandi ko somba ba billet to commune lokutu na 2025 t mesdames et messieurs. 6 mois avant concert. 7 mois avant concert. Mais guichet déjà, et comme on est déjà dans sold out, mesdames et messieurs. Félicitations à Gaulois, Kokuta Kozana, fan club, oh, Lingi, leader, na Bango Boye. Ils ça rendait bien. Mais il y a des fan club, oh yo, leader Azo Salamabe, Baza ko appuyer. Leader Azo Kosa, Bango pe ba koti na lokuta ko, ça dit ba koti na lokuta, Bango pe ba okosa, leader Akosa, Bango pe ba okosa. Mais pas les Gaulois ont remarqué qu'il y a vrai nango ezala. Ça dit il y a vrai. Que le bata maman Argeti Bosonga qui vrai et pas les Gaulois. Lokuta ezare pas banga momosusu. Ba yana lokuta na kati ya musique. Tokosa to leka. Ça dit tokosi to lekimba la moko. Mesdames et messieurs, tokuta na terrasse ya maman Argeti Bosonga kuna za komela la kolia na bosa nite na pesi mbote place azali. Fidèles téléspectateurs, faire egola lelo soto vandi na ko confirmer aza numéro 1 à artiste comédien, artiste musicien pardon, yambuka na Congo. Faire egola azali numéro 1 ya ba musicien nyonso bazaka na Congo. Vi faire gola abeta musique kitoko abeta banzembo kitoko banzembo etikalaka ezata beti nzembo après 3 mois limwe. Israël Mutombo a confirmé qu'il yango na moni ya des gens il y a des fanatiques o ba finga Israël Mutombo. Opo kingani aboya koya na plateau na ye. Kingani ona aya na plateau Israël Mutombo to te boso na politique etika la boso na politique ya no sala makambo to moni marche abengisa ki coach ya Sud-Afrique Zimbabwe na Zimbabwe ba bien que Sud-Africain c'est un Zimbabwe azala kiawa aza Zimbabwe avant na Afrique du Sud aya kiawa bomoni marmoleka kitoko marche malgré mbula marmoleka kitoko basali marche na bango marche de santé le ka kitoko. Israël Mutombo soki a considérer qu'à faire pour faire à considérer qu'à battre. Mais il y a des musiciens où on luka commissariat privé. Sont comme na ye rosolana mutumsute. So ki rosolana ye tout ça tout ça na featuring ko beta kombo a mutute. So ki ozalaka na ye ko ozana mutute na kuti Kinshasa baby. Beba OK, auparavant c'était pas comme ça mesdames et messieurs. Les Arabes ont voté. Biso to banda kokota partout. Il y a cela avait 12 ans ou 13 ans passés comme ça. Et voir même là, il y a une salana interview. Mais bah, il va imposer le morobo na Kinshasa, va imposer le morobo na musique. Ce qu'on ne pas faire. Au côté à côté, mais on ne pas faire des arana côté. Mesdames et messieurs, et pas faire retrouver en côté. Et pas faire autokenda la répétition, ça l'émission. Sabatunoga, yo sakina kingani. Mais tozala agressé na matanga ya Mimi Chikeva. Na cameraman. Mais déjà, ba pression tozwa ki wana na ebisio faux. Misemo ka lekyo la moni wenge wana uti Afrique du Sud sikana yawa. Ba signaler ba kuluna ba ye wana donc faux. So to kima kite mais na ba caméra linga ekende. Parti pris na musique inde bomi. So ki Israël Mutombo, na Mutombo wato Israël Mutombo baby si ba question. Oh boy, atuna nini.
Ils ont dit faire rigolo Ayaka. Ayaka Mbalamoko s'est présenté l'émission, à saluer l'émission normale. Et s'il a accueilli normal. Mais Moussou soit en bengi Ayaka te. À marna coup du téléphone te. Un artiste orgueilleux, très arrogant. Lolendo. Ayamba téléphone te so sabatu te yekutu don kata yekuna. Mais et pas faire rigolo au retrouver le roi. Yango zo mona bazo sila. Ti décembre ya banze musu to koyoka ngo suste. Ti décembre. Ti décembre bo koyoka banze mwana te. Merci beaucoup na konfier le milieu na présence na yo na matanga ya mwana Joka. Vela mon père Mokondi, en tout cas merci. Continuez dans mon lingo, bolingo zarana. Et félicitations à l'artiste tout beau qui ont soutenir Joka. Et ça les Kambu, et j'aurai moutonnios tout. Félicitations à Céléo, Batebele Bozaki Zaki Wana en tout cas. Et ça qui m'a là parce que ça les Kambu pas sur combien là qui vient à Bisso Joka met. Toromina suka tika ite kimia ingela omabota mabino. Balobi Kin France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien. Ota la émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so toloba minte. Tout sala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wengebe donc. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais nous avons la personne à mon master mo ça la émission Yannick Wenge la Yannick congolais nous avons la personne à mon master mo ne makam. Sala ne makam.